kondima patinete oyo patiemo moindo atana patiemo oyo kondima patinete oyo patiemo Tokyo peki kolobango Ebatunie Nabatango badiakre Nyokwego Yodela kakaego Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka Mboto mabota mabino Mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka Nanzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka tomeseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka bongo kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati basufatuma ya tombola na bokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonde kita talantina nesongia nzila mfumukusu kia muzana mpanda na ngola ba ye lisusu neleko ye mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 mpo nini te bangunza yoso batelemi neleko ye kati na religion vutuka mfumuki mbangu mpo ya koluka kozongisa lisusu conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo tokolikia tozoi mwa mikolo mwa ntango mingi to kutanite na manaka na biso ya masolo ya analyse ya bomo ya baindo to yambi mikanda mike kouta bisika na bisika to yoki bambela na bino na nzela ya singa to yoki ba reclamation na bino kasi tango to sangesi ba mituna ya bino ekwei mpo nini neleko ye bangunza basimbi mingi politique na esika balakisa baindo bonzambe to siku mianse mono anza oyo ezeli kabo nesongia nzila akitaneli mosala komo bapesi bango kokoba misala ya 1921 na mituna mabino tango to sangisi yango ekwei mingi kotuna biso mpo nini na eleko ye bato baze ko souffrir ba politicien baze ko nyokola peuple mpo nini alors biso toze ko koba ko condamner mondele na mituna mabino yebotuni biso soko to sangisi bolobeli mingi appartenance na majorité qu'en opposition ya bangunza ponini te ya nesongia nzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola ingeta makanisi ya moto bakotiaka yango clôture te yango bokanisi lolenge wana kasi soko tokosala rétrospective bozongi ya kala ya makanisi mpo nini likambo yonso religion africaine bangunza pe nesongia nzila baze kozongisa yango na mondele metolobaka yango mbalombala wana manaka baindo bola muka on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée bakotongaka eloko ya malamu te na mobanda oyo etongama mabe ezene eloko ya malamu te okoki otia na elevation soko fondation eze ya kofanda malamu te fondation ya baindo lelo loposo pembe botangeli biso makambo ebele justice ezete awa bakangaka moto lokwa nyama baze kobeta moto nani waze condamné te balakisaka moto na media nano kutu bakondane yete bibembe ndenge toze komona na internet ndenge baze koboma bato na beni ndenge bato baze kokufa ingeta me mondele omoni lelo bato baze na mwa libunga soko tokoloba ta ndenge wana bato baze na mwa libunga ndambo mpo nini tolobi bato baze na mwa libunga bato bakanisi po bateya ye bonzambe esengi bateya ye
monde cosmique yango abengi bonzambe po baloba na bonzambe il faut bateya ye extraterrestre mpo balobela bonzambe esengi bateya ye monde astral monde pandemonium wana biso tokolobaka eze bipanganza bonzambe yambo eze nature bonzambe yambo eze nature nature eze koenseigner nature eze koapprendre bato oske moyindo abalani na nature na ye moyindo lelo abalani na nature na ye lelo totamboli na mikanda te tokozongela bino kaka maye tomeseni kotangela bino roi Léopold azali koloba na bamissionnaire bodésintéressé bayindo maye ezingameli bango mpe maye eze na mabele na bango moyindo ayebi ntina ya mabele te moyindo ayebi ntina ya maye mazingeli et environnement po azangi bonzambe po azangi bonzambe mondele ntango afandaki awa abetaki bankoko fimbo akati bankoko maboko akati bankoko makolo akati kingo akundi mobimba alatisi badinamita asali oyo nyonso asali me bobosana te baye bakokisi ya yambo ya volonté ya loposo pembe ekomaki bongo bayi loposo pembe abeta bibembe fimbo oyo bafutaka mpako ya leta te moyindo azalaki considéré lokwa makako soko bajwe yo na mbeba ndeko na moyindo akobete ofimbo na ngubu o mondela akati soko balobi 104 fouet okubeta ma 104 bakakolaka te kokakoleze te soko bakangi moyindo lolenge ya komemela ye te esika kokenda kosamba aze na droite ye te nde akolingisa lolenge oyo bakomemela ye bakomema ye lokola moumbu boyebi yambo baumbu bayindo bakangaki awa kokenda na bango na Amerike bakenda lokwa ngando bakenda lokwa ngando totilaka bino documentaire tango bibembe ya bandeko bayindo mosusu epoli na maswa babandi ko se décomposer ko bungisa lolenge ya nzoto mai ya bibembe yepoli likolo ekomi kokita na baninga balalaki na se badevelope epidemie mondele abangaki kokomisa bango na mboka ye azalaki kokumba bango bazalaki na obligation ya kobwaka na bibembe na bayindo ye nano bakufaki te na mai po bajonga lisusu na zamba kokanga bayindo mosusu bayebi lolenge bakokangaka ngando soko aze na masuwa kouta Équateur koya tango mosu na Kinshasa ndenge bakangaka bakoko ya bayindo mais lelo la police ya lelo aze la police ya banani mais la police ya mindele justice ekozala lolenge kani soko la police aze censé ya koreproduire oyo loposo pembe ya kotisa ye fimbo bakobeta biso bayindo lelo na la police na biso mais oyo etika mondele justice oyo bakosala soko injustice pour ne pas dire justice oyo etika mondele politique ya divisé pour mieux régner etika mondele na bayi bonzambe divisé pour mieux régner na bayi politique divisé pour mieux régner mondele yambo akenda ba meilleur mena ye bato yantina oyo mondele ajwaki baye moteme bongo anaki na christianisme baye bazalaki censé ya ko reproduire évangile exactement le quoi ba premier missionnaire bakumbaki bango wana batikalaki na terre lelo mindele bakenda te po baye bazé ko contrôler baye bazé ko konza fruit
à 100% il y a l'Oposo Pembe. Fruit à 100% il y a l'Oposo Pembe. Le loba l'église de réveil ba yaki ba s'attaquer na catholique. Mais ce que vous voyez que c'est kaka motambo ya l'Oposo Pembe. Motambo ya l'Oposo Pembe. Soi-disant ba se révolter na catholique, mpoku na ba ko sambela kabikeko, potobo sanate, politique ya retour à l'authenticité. Tango wana e kumbaki mbongwana na makanisi ya bato. Mbongwana na makanisi ya bato. Ata elande samakite na bato, me veye kotaki. Luambo makiadi papa na biso asalaka loyembo kitoko na tango wana. Me lokola ekutaki fondation bato balingi ban loyembo ya ngalula mipende ya milangi. Bato balingi baloyembo ya mariro wisa. Banzembo ye luambo ayembelaki indépendance pasia l'Oposo Moindo ekokaki kozwa esika te. Papa na biso verkiski ya mwanga na mateta ayo na komitunaka. Mituna ye atuna wana soko moko na moko ya baindo akofanda na mokolo mobimba atuni kaka mituna ye tunama na loyembo wana bato bakotsonga bato. Nzambe l'Oposo Moindo euta wapi? Soko atunaki motuna wana sima ya kotala terrain. Mondele na mondele babotaka moto moindo te. Mondele meme na moindo bakobota moto moindo te. Jaune na l'Oposo Pembe bakobotaka moindo te. Jaune na moto moindo bakobota pe moindo te également. Yango elingisaki ndeko kia mwanga na mateta tuna motuna wana. L'Oposo Moindo euta wapi? A parcourir Bible kobanda Genèse ten Apocalypse. Basanto yonso mindele. Alandeli mokanda wana soi-disant ya Nzambe Biblia. Yesu Kristo mondele. Abraham mondele. Noé mondele. Ba angelu yonso ba mindele. Côté ya diabolo batie moto moindo. Injustice ya boye e utande wapi. Wana tozeko kenda na mituna oyo papa na biso verkiski ya mwanga na mateta a mituna na loyembo na ye. Lelo soko biso baindo yonso esika tofandi toko jwa kaka loyembo ye. Totuna yango tojwa mituna wana totia liboso ya mesa toko likia meme ba homme politique. Même ba homme de science, même ba homme religieux, bako jwa mayele, bako kota na kati ya conscience. Bikeko ya baindo, bango bandimaka te. Tango mindele bayaki awa bikeko yonso, baravir, eze bondoki. Yonso eke kotondisa ba mise, atorfira na ba mise, yonso ya mikili ya poto. Bango bakumbeli biso, bikeko ya mindele, na baigi. Barongoli bikeko, soi-disant bondoki, remplacer bikeko, soi-disant bonzambi. Tata na biso verkiski ya mwanga na mateta, pusi makanisi. Kisi ya baindo bango bandi makate. Me kisi ya mindele, yango bango baze kondimisa biso na moki. Injustice ya boye uta wapi. Biso tozali na basanto te. Po Nzamba yeba yo fondima bana na bango mokanda na bango bakumba. Meto mituni nsiku mya semono anza tango yei likolo ya maye elobama. Siku mya semono anza alakisi bino. L'Oposo Pembe ba yei na Biblia. Balobili banda ya Yesu sali ezete. Ba jone ba yei na mokanda na bango balobi libanda ya Buddha sali ezete. Na barabe bana oyo bayei sima bayei na mokanda na bango Coran. Balobi libanda ya Mahomet sali ezete. Nini esali bato yo yonso baya koloba makambo yo pa ya moindo. Fondation ya moindo ezaki ya kobunga.
tokozonga lisusu te ebungaki lolenge kani bokota kaka na bamwangisi boluka ba émission bokomona ndenge moyindo abungisaki bonzambe ekumbi biso bato balobaka soko moto azwi sida. La première des choses, virus wana ya VIH akendaka koboma bakengeli ya nzoto otolobi anticorps abomi ba anticorps yango nzoto ya moto ekokoma kabongo exposé na ba maladie yonso tibere ye mo pepe ya tibera tu mo pepe ya soko ya meningite adu kosu o yonso ezeko ya lokola anticorps ekomi affaibli nde maladie yonso ezeko kokota na nzoto moyindo abungisi anticorps protection spirituelle milimo ya bankoko oyo etambosaka moyindo debana ndeko na ngai moyindo. La première des choses motuna na ye ya yambo bino bayindo bosala nini wana atuni ngai ye moyindo atuni ngai ndeko na moyindo bino bayindo bosala nini ya miti mondele ya miti mondele non na ye po limbola malamu fo tuna kombo na yo ya mboka kombo na yo ya mboka wana nde otuni malamu kombo ya mboka mpo mondela sous-estimaki po mondela denigraki fo zala na prénom ba prénom ya mindele ezalaka ya barasi nini po yo lukombo fo zala nano Jérémie prénom ya mindele ezalaka ya rasi nini bovivaka na mikili ya poto bomonaka ba chinois bomonaka ba arabe ba prénom na bango. Mais lelo moyindo kaka nde sans identité lelo moyindo kaka nde sans identité moyindo aze Moïse aze Jérémie aze Juda yonso aze Ibrahim aze Yusuf moyindo elelo mpe bayindo ya changali bakomi kaka yo yonso bakoloba na intérêt ya moto moyindo yo ze mobundisi ya yambo nango ndeko moko abengi biso na telefone alobi na biso alobi ndeko bino be mission na bino kaka mondele est-ce que boyebi te ke mondele wana soko aya na Afrique te nde biso toze bato te na yebi te tozalaka ba makaku mondele nde akotisa biso na ba machine yelongola biso mikila na yebi te ndeko alobi na nga alobi est-ce que boyebi ya mondele asala social afutaka bato na social oyo kute pai na bino kuna bato bosalaka bozalaka na salaire te ngabi meingeta yango wana mondele asalaki na nko po tomona ye nzambe. Est-ce que boyebi ke ba dirigeant africain ba faire saka mbongo na communauté internationale oyebi pourquoi charte de l'impérialisme imposa ba dirigeant yonso ba bomba misolo na bango libanda mais ba yango bazé ko katela bino ba miette na social mais c'est pas si na elekoye soko moyindo azé koloba soko mondela ya coloniser Afrique te biso tolinga kito za la bato au contredire na nzambe nzamba salaki bato moko banyama homme animal po mondele aya kokomisa ye humain aya kokomisa ye homme normal moto azé koloba bongo intellectuel soi-disant tangi na Afrika keko tanga na mikili ya poto mboka nini bato batanga ka histoire bakomela bango na loposo mosusu lisolo ya Mbuta Lumumba na filme bango nde basali balongoli essence ya kozala héros balongoli essence ya kozala panafricain po azongelaka na emwasi lokwa réalisateur producteur ya filme loposo pembe volonté na bango ba imposer ba politicien basé ba homme politique très avancé na itelo ya mondele na ba politicien ya ba diplôme belé bandimaka filme waneleka awa na République démocratique ya Congo Mbuta Lumumba kufa po amonaki ndenge bakangi mwasi na ye mais yango bosembo
nini balobi na bato te Mbuta Lumumba bakontournaka bango. Boyebi ke bayimiliaka mwasi ya Mbuta Lumumba. Boyebi te. Soko tolobi bubengi biso bolobi bolobela bonzambe, bolobela politiki te. Nani akaboli yango? Nani akaboli science, nani akaboli politique, nani akaboli bonzambe. Esprit, âme, corps. Nani akaboli biloko oyo po boloba na bangunza, boloba na religion africaine, bolobela politique te bino bolobela bonzambe. Nani a mandate bino? Bizaleli misato kati na moko. Bizaleli misato ya tata mokeli. Ne pungu ne kalunga ne mbumba. Mabomba mimisato. Esprit, corps, âme. Kasi boba lisate. Wapi simbi nini. Na bizaleli misato ya tata keli likonasi. Lelo. Entre bangunza. Ngunza mosusu aleki na media lobi, ngunza fwanye kisa. Ngunza fwa bikola. Ingeta. Bangunza religion africaine ba yeyi balobi, ngunza fwa sosoli sabato. Bandeko ya mikili ya poto, lokwa bandeko pe ya Kinshasa, mpo ya bango, soko abeli, babi misaye tonga, babi misaye diode. Yango bangunza bateke libino, maya nkwanga, yango bangunza bateke libino, soko mafuta ya mbila basangisa soko na eloko nini, eloko eze solo, osez qu'on comprendre, mais le quoi est outaki. Non, tout ça la part de choses. Mondelo a combeli au christianisme, soka ebaki au nom de Josie. Nde salieze, nde ya salabo pitote. Bota l'évolution ya médecine, et si ke outil. Pas l'oposopembe na lobi. Ba yeke pa ina biso, ba kopie ya banzete. Ba yibi ya banzete, ba bandi kokolisa yango. Alors bakomi na opération ya laser. Sima ya kokata bato banzoto lelo bakomi na opération ya ba laser. Wana yebike kombo ya Yesu ezali. Mais po nini azeko sa l'évolution scientifique. Yo tikali. Soko beli ngunza binela yo makili wana yo moni lobiko. Soko beli okeko luka soko pastere ba mama luki mate wana yo moni basaleri yo bipanganza moto azeko salisa maladi ya motu nanya pesi mayele oyebi to sala retrospective moko tokenda na mayele pe bwanya nalobaka manaka baindo bola mukabola ndaka yango sans tendance et sans parti pris wana bokolanda biso na mwa lolenge elongo bani. Sans christianisme, sans ba religion importée, moyindo aboti écriture na mokili. Kokoma. Sans Jésus-Christ, sans christianisme, awa na mabele ya baindo. Moyindo asali ebende. Sans christianisme, moyindo azalaki na justice na ye. Na bato to tilaki bino mikolo eleki elema ya musée national ya biso awa. Balakisaki ekeko moko. Balobi na tango ya bankoko na biso ekeko wana azalaki justicier. Soko yebi na yo likambo te. Batangi kombo na yo babeti sete na nzete. Na ekeko wana. Soko yebi na yo likambo te malamu. Po bakotuna ombala misato. Kasi soko yebi likambo sima ya kobeta sete okay. Erataka te po utaka na tata akeli likolo na se justice wana.
ekozala lelo te mpo moto moko alingi apeze na bokonzi na ye azali kozindisa moto azali na raison. Awa en Afrique, nalobi bien awa en Afrique, basambaka na moto ya misolo te. Bolo bananga te na République démocratique ya Congo. Nalobi awa en Afrique. Ba riche bazalaka ben na raison. Sans christianisme, sans ba religion importée. Moïndo sali sculpture. Sans ba religion importée, Moïndo ebaki ko ambome banzoto ya bakonzi na ye. Sans ba religion importée, Moïndo ebaki ke bokonzi mokonzi azalaka sacré. Lelote, au nom du christianisme, moto moko afandi na ndako na ye, asali video, afingi mokonzi ya mboka. Au nom de Jésus, lelo ba shege ba botami. Au nom du christianisme, basi bakoma koteka nzoto moyennant $5. Au nom de Jésus, ba démon mosusu ba salemi. Ba démon yo e salemi kaka ben Afrika. Neti démon ya celibat. Na ebite so na mikeli ya poto ba yebaka ye. Démon ya soko ya servitude. Babiloko wana e botami awe pai na yo moyindo. Au nom du christianisme, ba shege. Au nom du christianisme, ba chômeur ba botami. Au nom de Jésus, nde boti, ba fainéant. Au nom de Jésus, nde boti, égoïsme. Au nom de Jésus, lelo mwasi akomo luka, parete. Parete wana mwasi akoluka, aluki yango ponini. Batango ya bakoko na biso, mwasi azalaka boumbu, tango ya bakoko nini. Koloba nanga te tango na 1500, wane komi reine ya mundele, wana to perdre Afrique. Non. Masolo ya roi Léopold II na ba missionnaire, alobi bo kanga basi ya baindo 9 mois na mission. Po nini alobaki ba kanga femme africaine. Po ayebaki. Na bomo ya mobali, mwasi ya moindo azalaka vrai contrepoids. Vrai contrepoids. Mwasi ya bonzambe. Na kombo ya Yesu, lelo femme africaine abwaki mwana na terrasse. Au nom de Jésus, maman ndimi mwana ya kumbaki 9 mwana libumu, pasteur akangi endoki. Abwaki mwana. Au nom de Jésus, maman bokolio, adiki mafuta. Maman bokolio, ateki maputa potanga. Olobi démon, soko molimo ya servitude. Po mama wana, asenga kiobilia. Olobi molimo ya servitude, po mama wana, ayaki na ndako na yo. Sans Jésus, Afrique ezalaki kimia. Politique na biso, opposition majorité ezalaki te. Bayebi ke roi ze représentation bolimbisi ya tata ke lili konase ya nzambe na mokili ya mosuni. Roi apesi na ba gouverneur, bazalaki lokwa ba royaume. Sans contestation. Sans contestation. Menga na ebite soko pe Biblia yango bon. C'est bon le quoi Mikolo pe papa wangani yango alobi mokanda yango yango te balinite na ba réalité faut ba komba mokanda mosusu ponga na kokamwa. Nzambe asirika na Biblia mokolo kaka Satana alingaki akoma opposant. Satan fandi alobi ndenge nini bagumba melaka pe Nzambe. Ngai bakoki pe bagumbela ngai te. Nzambe asiriki abengi soko Mikaele nana nyabi bo bete bo bwaka enase. wana na ebite na kotuna na bato ba ebi mukanda yango na kopesa bino référence nango. Mukanda ya baje. Babundi kuna likolo. Et plus grave quel est tata. Yé déjà bundi kuna na Satan alongite. Abwaki ye na jardin de Desikati yaki bana ya mosoni.
po aloba na bango malheur na bino, car l'ennemi est descendu vers vous. Et c'est biblique. Mais bota la jare ya mokanda ya boye. Boni bonye kokieza la référence. Il y a tout un peuple. Bible soko zeko tanga ngo zeko mona bakomi yango mbango. Yango ezena ba contradiction ebele. Jacob akomaki Israël po akangaka nzambe kachi. Babandi bitumba banda soko minui. Nzamba yungunu ajonga kenda. Oyo atingami yeso kondenge nini. Tango tongo elingetana, nzambe abangi aleri alobi na Jacob, tika na kenda bato bakomona ngai. Jacob alobi soko lobi te yoze nani na kotika yote. Nakoyela bino deux versions ya Bible. Pour lelo, bakomisi yango ange. Mais nakoyela bino Bible ancienne. Na likolo nango bakomi bataille soko bagarre ya Jacob et Dieu. Lelo balobi abundaka na ange. Mais qui dit ange? Esprit. Alataki moto. Ingeta soko molimo alati nzoto. C'est que c'est corps corruptible. Pour se disparaître. Ako senga autorisation na yote. Soko zalaki ange abundaka na Jacob. Tango ngonge komaki kopusa bongo po abunga. Po bomonaki Yesu tango akufi. Akomaki ko apparaître. Et sika dusolaki mir bayekoli bakangi na ndako. Bakangemi na ndako Yesu atoboli mirakoti. Mena bomo ina tobola ki mirte. Mokolo kutu Ponce Pilate atindaki bakanga akoka kokima te. Bible etangisi bato lokuta. Fruit ya lokuta tangoloni lokuta eboti bambeba yonso ya mabe. Égoïsme. Toko numéro ba pasi moko te. Metolobi bato bazonga na bofumu kimbango, bato bazonga na ezaleri ya kiboindo po yango marge à suivre. Ministre aze ministre po sakanela bana ya babola. Gouverneur aze gouverneur po sakanela bana ya babola. Mwasi yonso ayaka koluka mosala 99% awa en Afrique. Faut basakanela ye. Wana ezaleli mondele. Tango mondela comprenaki que femme africaine a des femmes spirituelles akomaki objet sexuel ya loposo pembe. Alors baindo babengaka bakalaka à l'époque bazalaka pene ya mondele. O bazali ko linga ko copier mondele. Bazali ko copier bolimbisi négativité même ya mondele. A ignoro que o mondela zeko sala boye azeko suye ngai. Servante, azé non seulement servante, femme ya ménage. Azé servante, azé instrument sexuel. Mondela yambi ba payana ye, asepeli na mwana mosala wana ya moindo, basusu batika likolia ya keina. Ba soi-disant ba kalaka ba intellectuel wana ba copier ça les wana loko bango lelo bazé na sommet bazé ko simba misolo ingeta bango ba komi ba indo ba mindele bango bazé ko jouer rôle esclavagiste biso ba bola ba petit peuple totikali ba esclave moi si assez inutile avozwa mosala babaka na kuloso sans Jésus moi si ya moto babimaka na ete wana société ya bankoko bayebaki na bango Yesu te bayebaka Mahomet te Bouddha te mais batwaka moi si ya moto te bakadene ya lakate ndako yonso ya mboka ezalaka na magasin na yango po abondance ezalaka bato bayebaka kobokolo bibwele bazalaka na tina ya kadena te mondela kumbi société ya bondoki
égoïsme ekoti. Égoïsme ekoti. Bato bakei na mikili ya poto. Lelo bakoma na langage moko bakolobaka. Bino pe na Afrique na bino kuna. Bino na bamboka na bino kuna. C'est erreur grave. On est mieux que chez soi. On si longtemps bokoloba Afrique na bino wana. Esika mondela kokoba kosakane la bino. Esika bolobaka kaka Afrique wana ya bino. Esika mondela kangi bino. Tolobaka yango mbalombala bana boboti na mikili ya poto bazebe ennemi na bino. Boze na contrôle ya bana wana te. Mindele ba arashaka bino bana. Batindi soko na social. Bokolo banini. Boze ba esclave. Politique ya lelo. Oh bino bolingi to simba te. To poto lobela politique malamu, faut to appuyer opposition. Non, conférence internationale à monene. On est songianzina fumukusu kia mzana panda na ngola balance. D'ici là, boya ko intervenir. Bino pe balandi, botuna, botinda mituna na bino eko tangema. Tobo ma majorité, tobo ma opposition. Motambu ya mondele. Motambu ya mondele. Lelo eze ko sala ngai pasi bolimbisa na loba. Bolimbisa penza na loba na ebike ko sirikisa bino. Kasi sala kanga sengo po boko pasuka na bino te. Ebele basirika kilobi eleki. Lelo babin ande kondombele en tout cas. Fala ki oloba. Tala moindo. Tala moto moindo andimia bakisela Monisco manda. Tala moindo. Andimina ye miyibi ya Monisco babakisa manda. Mais président Kabila ta un jour abakisa te. Botala cerveau ya bato. Lelo ba Congolais ya libanda pe akati. To yebi que Monisco nde alingaka guerre za la po ya piye. Lelo na zeko mona bandeko ya surtout toro mezeko ba mana poto occupation mbokeza occupé. Bino bozesi Rwanda koke coloniser République démocratique ya Congo. Bisoro baka Kinyarwanda. Bon mona kate soko président de la République a se décidé to betaka Rwanda na seconde. Boze na ba image. Tango tozaki ko ebisa bino kamwena sapu. Kamwena sapu. Ezena eloko ba guerre ethnique yonso ko sale makana Afrique commandité par l'homme blanc. Au moins ki tango baboma ki désespère ya Monisco et tumba ici à la seconde. Boyebe tumba sécession katangeze suka kandenge ni na 60. Tozala mayele. Ngala ko kamwa pona ko sukisa manaka ya mokolo mwalelo. Etumba ya Yezu esengela kieza la pasi. Etumba ya Mahomet esengela ki pesa la pasi. Ainsi que tumba ya Bouddha bazaka na mituka te. Tango bazeko koloba Jésus alongwe na mboka oyo kasi ndi atilo te. Soko pe biate bimaka bango na makolo. Po bazaki ko sala nde pied. Alembaka te amoni punda ya bato obidi loba maître senge nango. Pour mettre à beti makolo makasi alembi abidi longola punda wana mettre senge nango. Bakei babaki punda ya bato. Mena eleko ya fumuki mbangu neleko ya nesengenzi na fumukusu kia muzana panda na ngola tokolikia makambo isfaleza la na kimia internet eze media radio télévision mituke yali. Tango ba ebisi bino Monisco nde atiaka ba guerre partout en Afrique soko oni. Bokei internet bomoni yango. Tango to ebisi bino ata lelo bazeko luka to benga na président Kabila aze pour rien. Soko to benga nyeto ko regretter. Soko bokei internet botali histoire à Laurent Gbagbo. Botali histoire à Thomas Sankara. Botali histoire à Kwame Nkrumah. Botali histoire ya Kadhafi. Tango ba benga di ba dirigeant wana, tango ba assassiner ba dirigeant wana. Si mabamboka wane bakisini.
lelo na Côte d'Ivoire fête ya banzala. Fête ya banzala na Côte d'Ivoire. Mais balobaki Laurent Gbagbo ndaze ko nyokolo bato. Balobaki Kadhafi dictateur. Ba étudiant bazé ko tika bamboka na bango na Afrique subsaharienne bazé ko mata. Na Libye mpo ya kolanda misolo. Lelo Libye ba yebi ke bazé désert. Mais message ya ne songa dire lelo il fallait en facilité. Tango batei bino baindo bazalaka na bonzambe na bango. Boke in internet bomoni ke Egypte ancien ezalaka ba noir. Tango baibisi bino pasi ya baindo uti na président Kabila te. Bokenda na internet bo jongi années 70 60 années 50. Moto alati coupé ya madofolo on dirait ma jumelle. Eze na minda na sima. Sonité aze chayer aze kopera na coupé ya madofolo. Imaginez na se ya madofolo kuna nini eze komona na. Melelo bato moke na kati ya itumba. Coupé ya madofolo lelo nga na komona kangoli sote. Bato bapesi ndakisa awa na Kinshasa tozalaka malamu te. En 1960, Kinshasa, ezaki ko compter plus de 15 000 personnes seulement. Avoya na Kinshasa, laissez passer. Séjour respecté. Okosala une semaine, si ko komi motonga zena ndaku ndengeni, asalaka wapi, asalaka na Kalina, epai na bino mindele. Okofanda, mikolo jomi ya pambo jongi mboka. Mais bato bazaki kolokoto na fulu. Mundele sabwaka kibilia na fulu. Aibiso abime, biloko wana kokyo jwate olandi na fulu jwei. Te, tokoliki ya lelo, bato bo telemana no te na maimatali politique ya opposition na pouvoir. Et limite bato. E bebisi kozala ya baindo. Président Oyakimi, pobo sukumiye. Ako kendana bato ako kendana bango. Lobi ako sala nini? Ako luka zonga na sukuma. Tokolika bolobaka mwana ya president ya feu Marshal Mobutu adwaka masasi mpo ya kozonga sukuma te. Tango bakanginga adjonga kisoko basala rebellion po ba reconquérir pays. Oyo nyonso akimi na moto ako préparer loko ya moto adjonga na. Et bongo vice versa, bomengo ya baindo, tozeko koka ko bénéficier na ngote. Mukadi ya tombole zeko sila te na mabele ya Felika. Kende na Beni, kende na Goma. Ba zone rouge, ba zone dangereuse, mpo ya baindo. Mais mindele bazeko envier ko kenda kuna. Moto azena Kinshasa soka zui mutation na Goma. A dû panique. Famille que la testament. Mais zala na Goma mona ba avion ya loposo pembe ndenge zeko kita. Mpo ba yebeli yango sekele. Yo bazatisi yo kitambala kitendi ya moindo majorité pouvoir. Kabila doit partir. Wana Kabila doit partir, mikadi ya tombola ezeko ya. Ata basalili yango zongo. Bakotisi yango na balo bango moko bakotia na clean. Bango moko bakosokola na Kinshasa. Rwanda zeko coloniser Congolais. Bo bandela kotanga conférence de Berlin. Bomi tuna baye boko benga kalelo ba Rwandais. Avant ba kabo l'Afrique, bazalaka banani. Bo benga ngai bo pesa nge yano. Avant 1885, ba kabo l'Afrique na conférence de Berlin. Ba Rwandais, bazalaka banani. Yope lelo Congolais, ozalaka nani. Kimi mfumu kimbangu balongo pe bankoko. Ezala na binoto kutani na mikolo mibale awa pona manaka mosusu. Matondo mingi. Molino azana pasiengo
patinetego oyo patiego oinga jana patiego okukundi patinetego oyo patiego Tokio peki korobango Ebatinie Nabatango badiagre Nyotoego Nyotela kakaego